La place ça prend pas mobile na ma ça pas pasteur. Nzoka ngana mutu na parfait. Ba Mike baza batu. Azape mutu na ba sentiment na. Oso comprendre. Ya moni nzambe alingaka te to komana nyonso. Elonga na ba bande ba ta so biso ba congolais. Soki omoni ata pasteur na ata frère azoembela ana est parfait. Tam so za makasi na mama basi mais tam so escroka ba tumbon. Tam so za lukuta. Ezana ba dome. Omona ata na ba église na so muta sente. Ba isola mutu. Omona ngo. Mutu so sente. Ba isolé mutu ba comme si okwa muta bomi mutu. Mais nzamba sungara, nzamba sunga mais na comme ça nzambe po Congo ya kaleza su ya lelote. Batu ba komi maele makasi. Atanga elelo héritier na osambela. Na ko sa pe gaf mobo. Mais eloto ça qui est fort, yon to singa nzamba perception makasi. Pour lelo so nzamba otomboleza na bato batala rayo. So meko salaire. Faut yamoni na lo bango trop biso ba misé chrétien tant nzamba tombo to box sa bato to entoura normalement faut na ba sage ndeto mona bande ko na so neto benga ba mission moki bana ba vie moko lo wa bureau ba FC témoin côté na so ngoko ne faut na biema boy côté so ke faut lo ba boy parce que biso ba chrétien so tombo mi mona box cheka ba chrétien belo le ba emela nzambe ba frère o ba leona 6 tuna ba massa mo ba zaina mo ba 15 so bana ba onsus car mon peu pas si ba Mike on a ba frère quand même ba contribuer na corps de Christ ya ba fanti to monia moto bossa na bola ma batute aza frère wa souffrir pe na maramna en tout cas mbala sima so nzamba sunge abali to ozonga na na ndeko na so mwasi wana mamsu ba meka obongisa ba réseaux sociaux to moni mokile comme na ba vitesse mamsu bona ba promesse sana ndako mais nzamba sunga ekaka actualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela zabo nakoki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na kama na dina bela kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et ba misela matu bazape kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to kala mingi te na bamboka misusu soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau,
venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Oh
Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchi avec votre émission PC La Plus Plus, toujours Elenga Congo. Mathieu Bonchi, aujourd'hui avec notre frère héritier Songolo, donc qui vient de Londres, fraîchement de Londres. Tout le monde a pas à Londres est belé. Il vient ici au Congo, la musique est belé, mais il y a ça parce que c'est un frère. Photokumi Sanzambe, Kozana Bajen, le rôle à Bango, parce que Bajen est belé, tu bika bazana musique à Kotokuna, mais il est quand même Azokumi Sanzambe, atie ba moyen, ba makambutu pour na Kokumi Sankolo, et apisa Rabiso. Bon moi, merci à tout le monde qui nous suit, merci à notre site Yelenga Congo, merci aussi à Tracy Mbelenga et Glody Diasuka. Moi-même, Mathieu Bonchi, pourquoi pas Alfred Adimisaka, garçon très très responsable. Merci aussi à Julia Mbala, Mwalanzamba Solo depuis Canada, Bibi Shema Kengo depuis Paris, Odilo Mampouya aussi. Mais je suis avec lui parce que aujourd'hui, Total à live, parce que Ayaki Congo, Abetaba concert, Makambu Bele, Total à Lolengeni, Barokumi Sankolo. Kolo a pesaka souffle, kolo a sungaka biso, tokozo yango, mais avant tozo yango, actualité pesa dominé bino moro boyebi par rapport ya marambo belé au ba frère bazo sala, mais tokozo lango penaye, mais héritier Songolo notre frère, bonjour. Bonjour frère. Ça va? Non, bien par la grâce de Dieu. Santé bonne? Non, santé c'est bon. Toi en Congo, santé c'est bon, maman c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Mais bit d'abord il y a voyage parce que vous avez trop dans Londres. Bit ya voyage pour la RDC, c'est qui vraiment? Non, bit ya voyage c'est que toi que ça me sent Zambé. Normalement qui fait na beta concert na ba mam soufa to sala à part famille, mais concert ça qui annulé par rapport à ba réalité de monde na Congo. Ça me permet de tomber dans mettre changer date. Le ba à part famille na qui lokola concert après concert tout travail studio. Pour nous préparer deuxième album, on monite ça l'effort. Premier album na bimse tout ça ba matraquage ba mambebele. Mais studio c'est bon, tout travail qui na kilo bina ba mission na studio c'est bon. Et lo kaka o beta mitenza m'a permettre de faire concert. Voilà, mais musique yango banda ki yango depuis Congo et tu as fait combien de temps à Londres? Non, nga à Londres c'est 18 ans mais nga banda musique ya. Na banda musique ya quand nzambe destin mutu ngeza na kenda Londres na 2002. Nous avons progressé, mais nous avons évolué plus que dans Londres, surtout à l'église. Nous avons CD en 2014, nous avons une carrière solo. Nous n'avons pas sungi, c'est dans les okende kandi nous avons ciblé au Congo. Nous avons Congo, nous avons botamine, nous avons une communauté belle. Et pour le moment, en tout cas, nous avons une promotion sur Internet, nous avons une base dans Congo. Voilà, merci beaucoup. Mingi na katia base na Congo, mais bato belé baroloba. Frère Aponika Mosala Nzambe Nzambe muta benga kiyo to ezaki à travers témoignage di kamonza mbasela kiyo yango obelema pona koyembela. Eza mambapel, nga depuis tant na botama etina koli, na ndo betana musique profane ba musique ko kala lokwa ba musique ba mbunda ba kapidiba. Mais tellement appel ba kimangote. Tinzamba sungi lelo na bongwana kalo na yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi tazo batem kala ti ba former nga comme chanteur comme motei pe comme lokola modérateur comme lokola évangéliste et on le travaille dans le corps de Christ. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est là pour faire la promotion de nos jeunes parce que Mathieu Bonchi, je suis là, pas de polémiques, pas de problèmes avec des gens. Mais Photokumi Saka, topé sa chance, na ba jeune, no ba kosala musala bien na musique tout et puis na domaine tout. Donc voilà, merci beaucoup, merveille à tout le monde. Ba mesana kota la biso tabita mbongo depuis Paris, moi na Nzamba Solo. Et merci aussi à toute la famille Mapesa ba Kumi Saka Nzambe. Apôtre José Moutima depuis les États-Unis, Napesio Bambote Ebele, et pourquoi pas ba Nzambe balinga Nzambe ya solo, mais ba chanson eza yo moko composaka to lala ko la mukinde bande comme suba lobaka Nzamba la kisinga to Nzamba lobelinga to eza raboni. Non, mutu mota ko ba composer chanson ko bande kino suka so abi bon seka lukuta na zana grâce mon Nzamba pesanga ngana composer tena koma. Moi tellement na kola prière banze mona mimi ezaka âme ya ba nso be itwe mbabo na muto sote ba texte na ngana pesa ba espoir
ndeti biso na Congo to benga kolela makolela te nga mingi banzemo tellement na kola na prière banzemo na mimi na prière en tout cas so bena za concentrer des aba moi muso mona a concentrer au luka nzambe par rapport à muto mona mokili mona banzembo ya naza ba texte bien mais ton asaki album naza na mina nga wa edenga comme Israël Longo na pesi mbote il pas ça parmi ba arrangeur yem d'arranger album nga goza te na betinga mono donc na texte ba de na Congo ni na travail en équipe on a na frère na Percy ako yo pesi nzembo ya na bentro ba ebineni ba osala tout ça mais en bref na composera nzamba pesa grâce na beaucoup ma texte. Voilà, merci beaucoup, mais Nabu jeunesse aux anango, donc bakombeze belé otika marambo te ozara toujours bon. Batane seleka et simba sauté. Omoni nga na kolina ba peyo eza so mto sela nzambe. Quand même faut pesa ke ba félicitation. Na mona ebelé na vie, na mona au moins tonto o comprendre que na ba kimia mobo. Biso batango pengo seleka. Ke na tika mambo samba na ke na mokili. Pour mokili logo ya te. Na so frère na ba momo to komi sokozana yesu likamne tali yesu mais sozana yesu te okende tabat ne wa mokufa biso to comprendre grandeur nzamba to sambela avant na koma lelo héritier naza mwana na bandaka mabe na kibomwana nga déjà na baje ba 17 ans ça déjà ba maramo ya mabe mais nzambe tellement aza nzambe mais eza difficile si toi na mokilo mona te mko mona tira oyembela nzambe na ndo embela mamba mokile simbate et simbate jamais Nathalie pas arabe makoma non wane zaye menga pene simbate batane seleka mais dans notre pays toza ba bantu lelo ba otala frère suki moi lok ces olinga ma yango moko mandefu ermo roi vient biso waze quoi to ex président la biso ba te bele ba koni yango mais jeune vraiment ebika congolaise c'est normal les évangile to kola na Congo mais ngai nakolo batene ne lo wasika stilo na okata mkonzamba ngala kata mais pona batu na okata te batu belé ba prochain héritier ba il faut kata non omoni il faut totalara o eza kati na mutu kotala habillement te batu be ba escorquer biso na par rapport habillement ozo mpanga za évangéliste ngala kota ati na banganda kokendo te batu bana mambo nzambe na kota na te batu habillement nga avant na batu ba jijenga ba yoka no mamnga na osala so ba okiki na beti banzemo eza na amte e bongola nango batu te wana ba jijenga mais ba jijenga na parents te parents c'est rien nga kutena batu belo juger parents be mais moto na nzambe grave eza qu'il sur tokola na Congo to juger ba na parents mais biso héritier na ça ba master autant supona biema ba ngo église te baya vous comprenez habillement c'est rien eza ba mboka to fanda na ba climat na ba marame habillement c'est rien. Voilà, merci beaucoup. Nous avons autant embelleté, mais tout cela quand même parce que tous les Congolais, et confrère Nayo Mike Kalambai, vraiment, Oyotoyeki Naiki, Yopoyoki, maman Abimisi Nyoson emploi ça, papa Betty, maman, Moussali Nanzambe, donc Sali Oboni, comme on a maman, na bapota na Congo, donc. Ah, moi, ma balle, bakota, ngote, hein, mambwana. Na batu babala ba moise belé mais conscient na pesa pas frère Mike mbala sima so nzamba sungi abali alinga te ba mambo ezongela yesus omoni esa ya mon pe passi ba Mike wana baza ba frère quand même ba contribuer na corps du Christ ya ba fanti te moni ya moto bosa na bola ma batute aza frère wa souffrir pe na maramna en tout cas mbala sima so nzamba sungi abali to ozonga na ndeko na psa mwasi wana mamsu ba meka obongisa ngo ba réseaux sociaux to moni mokile comme na ba vitesse mamsu bona ba promesse sana ndako mais nzamba sunga ekaka elonga ngoloba yangwana ba nzambe belé pe ba laisser peut-être ba rondimela binote po ba ndimela ba frère Mike ba ndimela ba Matou Samuel ba te belé mais na ba réalité zo bima katina bino ba sal na nzambe donc belé pe bazo zonga la mokili pona ba comportement na bino normalement mengelo na loba moni système to kola na Congo so mutasambela ba comme ça mutu na place nzambe mutaza est-ce comprendre soki frère Rita priaga ba mona ke frère Rita ko sala mabete mais nzo to mona tana l'église na biso mona mama bala na place ça prend pas mobile na ma ko ça pas pasteur nzo ka ngana mutu na parfaiti ba Mike baza batu azape mutu na ba sentiment na e oso comprendre ya moni nzambe alingaka te to komana nyoso elonga na babande ba tapiso biso ba congolais soki omoni ata pasteur na ata frère azo embela ana e parfaité
tam soza makasi na mama basi mais tam soza escroquer ba tumbon tam soza lukuta ezana ba domaine au mona tana ba église na so muta sente ba isola mutu au mona ngo mutu so sente ba isoler mutu ba comme si ko muta bomi mutu mais nzamba sunga mais na comme ça nzambe po Congo ya kaleza su ya lelote batu ba komi maele makasi atanga elelo héritier na osambela na ko sa pe gaf mo mais elo to ça qui est fort yon to singa nzamba pesa biso makasi pour lelo so nzamba otombola eza na bato batalaka yo so meko salaire fo yamoni na lo bango trop biso ba mission chrétien tant nzamba tombola to boakisa bato to za entoura normalement faut na ba sage nde to mona bande kona so nde to benga ba mission moki bana ba vie moko loko biro ba FC témoin côté na so ngoko ne faut na biema boy côté so ke faut lo ba boy sko biso ba chrétien so tombo mi mona boaksi tcheka ba chrétien belo le ba emela nzambe ba frère o ba leona 6 tuna ba masa na ba zaina ba 15 so bana ba onsusu biloko wana en tout cas nzamba sunga biso ba mission chrétien réputation ya basali na nzambe yozaki ozara na poto eza ndenge ya ba congolais tozaka ndenge tozalaka kala touvement réputation eza sou vraiment malamu non le problème eza que eza na bato musu ba bebisa ba réputation bato ozo comprendre ti ba dossier nini eza ba dossier beleti mutu mususu mo to fa na ba poto ngamo pe na zala victime ma mususu na yeba te bato ba créer la masolo mais réputation mutu ye mo mutabongisa ango réputation eza le parfum parfois sur le mabe personne n'a pas nango mais nga elo na loba so boki mutu mo baloba ki ena mabe so que moni était kokota pe na mambwana te linga oyeba pe omona onga na koloba yango. Merci beaucoup mais lelo tozo zoanine parce que tu comme vraiment na souka et puis ozozonga na yo déjà bandeko balinga contacter yo groupe ezotikala toboni na groupe eza groupe accompagnement baza na baba maestro na bana ina wana na ba msuba ba obeta danger ba Christian Bass ba Caleb Nambonda bazé belé ba Caleb baza ba ser na ba Ritz ba Tabita ba Martin ba Tichik ba Willy baza en tout cas to ebelé équipe bana mamno ba sala mais soki nga na e Congo ndeti to na ba projet minene so na komi na bisi maestro Percy mon frère Percy ndeni quand ça va ne auto ça mais équipe ezate que orchestre na ngeza ezaka personne pour nga non ba travailler na bango so ngana na besoin na contact aussi ça. Merci beaucoup bandeko nyonso batalio bako contacter binonde songo contacter nga na Instagram na ngoke héritier songolo na Facebook na pe obeti héritier songolo de Jésus partout numéro na nga na biso na Londres to lobaka 0044 75 75 22 52 so on a besoin on a rappelé la fondation na d'arbre fele na ba veuve eza mamu nzamba tanga kia bato tout ba soutenir nzamba pambola nos famille songolo partout bozali pasteur John Ngela famille Uzi famille Vanga en tout cas bana makala nyoso ba soutenir ngai nzamba pambola pe corps de Christ nyoso nzamba pambola ba. Voilà, on est presque à la fin. Tracy Mbelenga pro félicitations na trophée dans tos trophées na YouTube pour la première fois. Ah non, Tracy déjà dans mon nzamba pambola na maman Glody Diasuka en France par la grâce de Dieu Tokuta. Voilà, merci beaucoup. Ça est fini, mesdames et messieurs. Il faut soutenir des jeunes parce que parmi des jeunes, il y a aussi des jeunes très très responsables comme héritier Songolo, donc Motoatiki, Marambo Belé, Azana Poto, mais Akokumi Sanzambe, la Mukenza Bazo Pesa, Barfele Barolia, Banani Barozwa. Donc, par initiative, Phototika. Au salaire ya mamabe photo sala ande makambo azo sala nous là des frères faut vraiment comportement ya malamu pour na kofingisa musala na nzambe te makambo ya famille et souvent na famille non ba tutu ba yeba yango ça est fini on se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu Bonché mais bokina na frère na mo Givano on appelle Givano de la grâce. Merci à vous. Merci aussi à Julia Mbala, toute la famille Mbala, Odilon Mampouya, Alfred Adi Misaka. Et merci à Pasteur José Moutima. Et merci aussi à Olga Mongita, Moninga ya Diama. On se retrouve la semaine prochaine. Mais nzembo tozwa poto komisanza mezani. Si tanango eza oleki nyoso. Oleki nyoso po. Nzambale nyoso. Yende phénomène. Yeah, fin. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre sponsor égal. Place à frère héritier Solongo, Oleki Nyonso, toujours Elengia Congo. C'est un concept
pour vraiment apprendre à chouchouter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal, à Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavobu, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.